Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Dans la méditation, na biso na tongo na lelo poto le kana partage to kobondela. Merci Père éternel to pambolo to commission na partage na biso ya tongo papa. Tika ete yo lobela peuple là pour maloba ya moto ko pesa kufa me nzambe ko pesa bomoi. To bedisi nyonso ya bokeseni na kombo na Yesu Masia. Papa, Saint-Esprit doit contrôle du début à la fin. Amen. Balobi nzoto ya moto. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Balobi nzoto ya moto eza tempelo ya Nzambe. Yango il faut to batelaka. Alléluia. Bible ezoba na biso boyebi te ke bozali ba tempelo ya Nzambe. Moto ako détruire yango, Nzambe pe ako détruire ye. Yango faut to senga katango nyonso. Nzamba yebaka na kosunga biso. To yebaka tango nyonso kotambola na kobanga Nzambe. Nzamba yebaka kosunga biso po toko kisa misala na ye. Nzamba yebaka kosunga biso po totambola penza na boyenge benetina na kombo na ye. Alléluia. Shalom, shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage to kende kaka place biso to sukaki bongo na Genèse o ezali chapitre 27 verset 1. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Genèse 27 1. Isaac était devenu vieux. Sa vie était tellement baissée qu'il n'y voyait plus. Il appela son fils aîné Ésaü. Oui, répondit-il. Je t'écoute, Isaac reprit. Tu le vois, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre. Prends ton arc et tes flèches et va à la chasse. Tu me ramèneras du gibier. Tu me prépareras un de ces plats appétissants comme je les aime et tu me la porteras. J'en mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Bande konanga Isaac akoma kibongo mukolo. Papa ya Jacob na Ésaü. Lokola moi liboso ezalaki Ésaü abenga bongo Ésaü alobi Ésaü nga na sina komi mukolo lokolo ozomona na komi déjà vieux na komi isé na lembi. Donc naza kokene kopema mais na lingi okene bongo na zamba olambela ngai obomania gibier moko oya na ye olambela nga gibier wana tango kolambela nga gibier wana na kolia et puis na kopesa yo mapamboli. Alléluia. Isaac alingaki ke eleka na ndenge ya malamu tango baza kolia tango motema na ye eza na sengo po abimisa makambo ya malamu. Alléluia. Yango na tango mususu ndeko nanga tango Nzamba zo préparer pour pambola yo nani ayokaka sima ya porte. Tango Nzamba zo préparer pour pambola yo est-ce que ozalaka na kati na mabondeli Nzamba lakio oloti ndoto omoni ke Nzamba ninga pambolo na mutuka Nzamba ninga pambolo na ndako Nzamba ninga pambolo na libala est-ce que c'est là qui yango na mabondeli bino biso tozala kaka soki olotaki ba démon wana bandi ko chasser naza ko chasser au nom puissant de Jésus. Mais tango yo lotaka mapamboli est-ce que obondela kolobi Nzambe sunga ngai pesanga makasi po ete na yeba kozwa lipamboli oyo. Alléluia. Eza na bato mingi balobaka kaka soki Nzamba pamboli abotolaka susu te ya solo Bible eza koloba na biso boye. Mais tokanisa pe Daniel Nzamba pambola qui est dès le premier jour il y a prière na ye. Mais ezalaki na ba roi ya Perse oyo ba telemelaki yango malgré tout Nzambe apambolo na libala eza na ba roi ya Perse oyo ya libota ya famille ya mobali na famille ya mwasi ba roi de Perse oyo bazali ba camarades ba roi de Perse oyo bazali ba voisins. Alléluia. Ce que ozana molimo na Nzambe koyeba kososola ata omoni bénédiction eza koya kota na prière bana ko remercier Nzambe bana ko sele yango na mabondeli continuer prière lokwa Daniel asalaki azwaki bongo mapamboli na ye. Alléluia. Awa tomoni Isaac Ésaü asepelaki pona ye ezalaki simple gibier ngam na boma bango pam eza nango simple na okota kana zamba na bomi na ye mbangu na lambi.
ah ngam na nga mwasi kitoko lokwa babina nga libala na kozwana nga mbala yakuta osepelane na nga ah nga lokola kutu na sa nga mobali o bapamboli nga na mwasi donc kozalaka sur na yo eza malamu mais kozalaka sur na nzambe eleki na malamu. Alléluia. Isaac azalaki ka sur na ye olazala sur na nzambe azalaki sur na ye naza un grand chasseur na bomaka banyama ya minene. Esaü azalaki sur na ye kutu Esaü abinga naza grand chasseur, je tue les gibiers du jour au jour. Donc pour moi c'est un petit problème, je vais aller et je vais tuer un gibier, j'amène chez mon père et mon père me bénit et je continue. Or il fallait qu'il se confie dans Nzambe ezalaki na mutu moko ayebaki pe promesse wana tokolanda na chapitre 27 kaka verset 5 balobi. Or Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Esaü. Alléluia. Dès que celui-ci fit partie dans la campagne afin d'emporter du gibier, Rebecca dit à son fils Jacob, j'ai attendu ton père dire à Esaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant. Quand j'en aurai mangé et je te bénirai ma bénédiction devant le Seigneur, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant mon fils, écoute bien et fais ce que je te recommande. Va au troupeau et rapporte-moi 2 beaux chevaux. Je préparerai pour ton père un de ces plats appétissants comme ils aiment. Tu les porteras à ton père pour qu'il mange et qu'il te donne sa bénédiction avant de mourir. Ndeko nanga elenge mwasi to mobali yo muto zalaka impoli, yo muto bangaka baboti te, yo muto zalaka insolent, yo muto zalaka impolitesse moko pas possible, o mankaka respect na papa pe na mama. Tokombi siko na tango alipamboli balobi mwasi na mobali baza 1, Rebecca na Esaü bazalaki 1. Ayebi eloko mobali ne alingaka. Est-ce que mama na yo akolinga bapambola yo? Est-ce que lipamboli wana ekoleka? Alléluia. Bandeko nanga yango na tango mosusu politesse na kozala na caractère malamu na kobanga Nzambe epesaka biso ba faveur. Tala ndenge Esaü azangaki faveur na ye. Esaü tomoni kuna alingaki basi oyo motema ya papa na ye na mama ne sepelaki te. Mais lokola ezalaki loi, lokola ezalaki mwana liboso, lokola ezalaki héritier, il fallait kaka bapambola ye. Selon Esaü, aye alandaki droit. Alobi fona pambola ye mwana liboso. Esaü abosanaki, autaki na lignée oyo mwana liboso Ismaël azalaki rejeté. Autaki na lignée oyo Caïn na Abel, Caïn azalaki rejeté. Autaki na lignée oyo bana liboso basi bakabaki droit de naissance na bango. Esaü pe aheritaki makamu mabe oyo utaki lokola lolenge kokisana na bakayen. Alléluia. Esaü azwaki basi moko totangaki ba cassette précédente. Boko tanga ba cassette précédente. Esaü azwaki basi moko oyo bazalaki malamu te. Basi oyo bazalaki interdit pona na coutume na bango bakokaki kobala basi ya lolenge wana te. Selon mon message ndenge Nzambe ayebisaki Abraham. Mais Esaü azalaki mutu makasi. Esaü ayokaki te. Basi wana bamemaki banzambe mosusu. Moye Esaü apambola mezalaki te. Po lipamboli wana ebandeki kowute pa ya nzambe na bango te. Alléluia. Lipamboli wana oyo Isaac angeli kotikela bana ne eutaki pa éternel Dieu des armées. Dieu des armées. Éternel Dieu, Papa na Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Est-ce que elenge mwasi to mobali ba jeune ya lelo talande boza ko rater ma pamboli na bino likolo ya désobéissance ezali ka ba jeune te
ezali pe na ba pasteur ya lolenge ya ndenge wana, ezali pe na évangéliste ya lolenge ya ndenge wana, ezali pe na ba protocole ya lolenge ya ndenge wana, ezali pe na basi ya mabala ya lolenge ya ndenge wana, mibali ya mabala ya lolenge ya ndenge wana. Alléluia. Balobi Rebeka ayokaki na sima ya porte. Mama na yo akomi monguna ya lipamboli na yo. Rebeka ayokaki sima ya porte, alobi ekoki kosalema te. Tant que ngai nazali pembeni ya Isaac, mwana oyo ya mabe akozwa bénédiction te. Alléluia. Ndeko na ngai nani atelemaka sima ya porte po ayoka nomination na yo. Tango baza ko nommer yo ke okomi directeur, PDG aza ko nommer yo, ko pesa yo bokonzi, ya lobi non ekosalema te. Yango ndeko na nga kozala na Yesu ele kimbongo kozala na Yesu bami ele kimbongo hioleleo. Esaü a sepela qui a le bio gibier, c'est un petit problème. Dès que je sors ici, je ramène un gibier pour mon père. D'ailleurs pour moi, d'ailleurs, mon temps est venu. Donc on a yom tozo balibala nanga eza dans une semaine. Dans une semaine, nazo soit poste nanga nazo ke na bureau asika. Est-ce que au bossa na ki ke Rebeka azala ki na porte? Est-ce que au bossa ki ke Rebeka azala kana Esaïe et azala kana Isaac? Alléluia. Rebeka azalaki sima ya porte bandeko. Rebeka alobi eko salema te. Abengi mwana na ye ya botosi, abengi mwana na ye oyo alingaka. Alobi yo kende ye leta lukaka gibier eza musika, mais yo kende kaka na ndako na biso, na bergerie na biso, zwa kaka troupeau moko. Ngai mutu na lakisa Esaü kolamba, nga mutu na kolambela mobali na ngai pe akopambola yo. Alléluia. Tokoki kosape Rebeka ana image ya Nzambe tata. Kozala na Yesu eza elengi. Bato basalelaka Nzambe balobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Jacob awazaki na chagrin moko te, akendaki zamba te pona koluka gibier, mais mama na ye komi ya bangaka mama na ye, atosaka mibeko ya Nzambe ya mama na ye, atosaka mibeko ya Nzambe pona ye, ezalaki kaka gibier oyo eutaki na bergerie. Balobi kokende koluka te, zwa gibier oyo euti na bergerie. Yo kokende na babar te koluka mibali, okozwa kaka mobali ya uti na église, mobali ya uti na aza chrétien, mobali ya bangaka liloba ya Nzambe. Yo kokende musika te koluka musala, okomona kaka Nzambe akotindela o mutu, okokoma PDT, okokoma homosexualité po te bapesa yo musala. Yo oya yo ekoya na pete ateza musala ya ndenge nini, me okomona musala na yo okotoka te mama na nguba na yo kakozo teka. Tango yo boyi prostitue, oboyi ko se prostituer, tango yo oboyi kokende ko shina, tango yo oboyi bakanyaka, okomona Nzambe akopesa yo oyo ya propre. Balobi yo koluka te, kende na bergerie. Tomonaki Rebeka toza ko continuer, alobi yo kende yaka nango nga moko na kolamba. Nzambe alobi yo kende kaka se présenter. Esther akotaki abondelaki pendant 3 jours. Esther akendaki a se présentaki ka na cour ya roi, a se présentaki ka na cour ya roi. Roi pesaki est sceptre, roi pesaki est sceptre. Alléluia. Mukolo roi kendaki ko bala Esther, ba misusu ba mitungisa maki, ba pakolande beauté o mabe, ba tia choko o mabe, ba tia parfum o mabe. Esther alobaki ngai kaka ona uti nango na bergerie, kaka ona uti nango ya mboka nanga, kaka Nzambe ona ye na ye, ye kaka ngana ko bondela, kaka Bible ya pamba eko sala makambo minene. Esther akomaki mwasi ya mokonzi. Alléluia. Ndeko nanga ta mususu mitungisa maka mingi, ta mususu yengaka mingi, lipamboli na yo ezakaka yo kangama na Nzambe. Alléluia. Tomoni awa Jacob akangamaki na mama na Rebeka. Jacob akangamaki na Rebeka. Muto azalaki na promesse de Dieu.
Jacob akangama ki na Yesu Masia oyo ayaki na promesse kokokisa promesse ya Nzambe tata. Jacob akangama ki na Yesu Masia amona ki bikamwa na ye, amona ki ba révélation na ye. Alléluia. Toki na verset 14. Jacob alla le chercher et le apporta à sa mère. Elle a fait un de ses plats appelés appétissants qu'Isaac aime. Ensuite, elle prit des vêtements de son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et habilla Jacob, son fils cadet, avec la peau de chevreau. Elle lui couvrit les bras et elle la partie lisse du cou, et elle lui mit entre les mains de la plante appétissant et le pain qu'elle avait préparé. Il alla trouver son père et lui dit, mon père, je t'écoute, mon fils, dit-il. Mais dis-moi qui tu es. Jacob reprit, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Viens donc asseoir pour garder de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Bandeko na ngai, yoka Jacob ayokelaki mama na ye, akendaki abomaki gibier. Mama na ye azwaki alabi gibier lokola mobali ne alingaka. Et puis azwi poso ya gibier alatisi Jacob. Po Jacob azalaki lokola Esaü azalaki na ba poil ebele, Jacob azalaki na ba poil te. Bandeko na nga o eza mabomba mi monene. Tala balobaki Moïse etango akufaki balobi ba ange mibale bayaki ya satana ya Nzambe po bawelele bemba Moïse, mais Nzambe alobaki longola Moïse tiniki wana. Nzambe akoki kolongola kutime, Nzambe akoki ko changer oyo mutu asali. Alléluia. Tokokota penza na profondeur ya likambo oyo Nzambe penza pambola biso, tokolobela likambo eza mabomba mi abongolaka